année tolobaki tokoti na deuxième partie na biso Anita si alobaki tozosala deux parties sikoyo toyena mpona kolobela bana na biso septembre yango bana baozonga classe papa mama encourager bana ba oyo bazana ba primary school tokende kotika bango mais ba o bazana ba secondary school to push bango bazonga classe ba o pe bazokende université papa mama kolemba te push mwana na yo akende atanga parce que tango ko sisa classe wana ekozala bien ya yo papa bien ya yo mama pe bien pona vie na ye moko. Donc tolingi to encourager les sous bana na biso lokola septembre yango yo bazonga classe parce que classe yango na vie ya bana to bosana te corona eza kaka. Donc moi hand sanitizer pona bana ba masque social distance kolobela bana na ba classe sokola ka pe ba uniforme ya bana so ibalata ka uniforme somba moi ebele parce que to kozala penza na ba ne bana balata ka te uniforme de 3 jours to bana sokola ba uniforme chaque jour. Donc s'il vous plaît papa maman tout ça là devant la biso attaquer papa. Et puis bina nous pété ceux qui classe en ko zongo bien zonga te. Ceux qui ko zonga peut-être bando kabola ba groupe. Bana misu bando kende on dirait 8h bien 9h 12h 12h 15h. Ceux qui ba kaboli bongo c'est bon. Ceux qui ba kaboli bongo te bien ceux qui bossa la ka homeschooling is a peu problème té ou bien pourtant battant online is a peu problème té et ça ka likamba parents bo encourager bana na bino surtout bana bo bosana té bana belé o ba oti ko sala GCSE ba si yango té ba si yango té mais le quoi l'état déjà le ba ki ke ba lekisi bango bon mais ça té mais boye barake ba ko souffrir na université o ba rater examen munena o esenga soko passer ngoto o lekate donc bango ba ratango le cas ba ratango ba o ba rater GCSE ba ki maman na 6 form business to yebi bana ba shuaka bana ba passer place ko ba ke ne ko souffrir ne yangwana papa mama place aux ali encourager moi na yo apona cours o ya bien cours o ekozala ki ezala simple pa na ye soka silisi lobi azwa musala bo vanda na bana bino na ndako tuna ye yaya mobali yaya mwasi eloko nino linga osala na vie soki bomoni ke azana confusion ebelo osala te bo meni ko sala ba choix OK yaya est-ce que osala eloko o te osala eloko o te eza bongo soki mona azana confusion yo papa mama zana pour encourager ko poni eloko fa sala bo encourager bana bino tebi bande na biso bana jeya bagana bikolo mususu bango pena ba ko isaka loi na kasa bandako nga lingo za docteur nga lingo za infirmier nga lingo za bana bomba yokaka et bongo pourquoi pas biso ba congolais ba yokate yango na papa na mama na kasa ndako fo boza na dialogue boza na même moral bo bino bolo ba munoko moko to boza na kata chambre biso to be ngo pilote stop boza kata chambre papa na mama a chérie nga na moni mwana o ndeto mona to moto yebaka no otala bana na yo lobi o la zama kasi loko boy na moto encourager tout ça loko boy et ça te que mwana aya po bango bazala soka 6 form e bien 6 secondary school ako mwana akomi yaya akomoza ba lar akomoza ba décision ye moko et puis ce longo na loba to boyite bana wana to encourager mo ba ke luka musala mais plus ba para boza bike funango bana misusu akoti lenga mbongo abosa na ba classe oyebi abosa mamba classe ako concentrer trop na mama mbongo kwa komosoma biloko na ye moko baketi na bango ndenge balinga ba suki na bango surtout ya biso basi donc au moins la pena ki abosa ni ne classe comme kende classe oh mam na kokende next na kokende next ti yo mo pe mwana tika eka na musala akene classe enda pisute yo kende université mabe yango na ba para please pour encourager bana bino otolobe likambu ya éducation qui est bon encourager bango à 6 secondary school à 6 form à 6 form yango ne mi na université na université wana asala cours o ya ko sala o ko aider azo musala ezala te ka banangi na business akesuka na ki docteur a changer les songa na ko mananga infirmier a longo na ko mananga midwife te popo bosana te azo lexa ba air surtout na biso basi bobo sana te tant déjà les guides 18 ans tant azo lexa ba air wana papa akomi na musala lengi ayo end up aili bino bokilo na ndako aili bino koko na ndako yango yango ba mama to telema il faut tous à moi dire ata to lobi ke to betaka bana ngote OK no problème to betaka bango te mais to gangela ka bango to gang to sana choix te ata mundele yemo ka gangela mwana to gangela ka bango yes
poso tokangela bango poso tozaka tout soft biso mo toyebi biso nde tobabokola biso na Afrique na nde tobokola bana oyo biso mo toyebi éducation ndenge ezali différent makasi malgré na Afrique baabuse biso ndenge babetela biso mais tobetaka bango te mais tolobaka il faut pena autorité likola mwana yo ndeti ba musu baloba mama musu alobi ke o ye na mwana mwasi ko mwasi me ndeto babunda ngai nde naza bomwana nga za 14 jour okosa liboma bunda na ngai na même chose na otia caméra po na olakisa bino ba image ezala we yanga ya 18 ans donc na kotia caméra jour an to kotia ba caméra to olakisa bino ba image koko beto na kobeta na kobosa na ketwa na mboka mundeni ba anyway wana ezalaka tozo bandenge ezalaka po na éducation ya bana et lorsque toloba papa mama tosolaka na bana bino biso tant toyaka na topic toyaka lisolaka lo bana bino tosolaka avant toyaka ngo tosole na ba jeune fille tosole na ba jeune garçon tosole na ba mama tosole na ba papa yango siko toye na ngo liboso na bino bana biso ya basi na bana biso mibali bazo complain ya basi balobi balingi ko bala bamibala ba congolaise te ba génération na bango balingi ko bala bango te pona nini balobi baza escroc balobi na ba université koto ba oketanga ba mona ka bango te bako banda feshie na mona moko a congolais au mona tiba silisa arzala susuté a kata classe pona nini a continuer na côté ka drogue a continuer na ba cop moko ezanga tina a continuer a comme ya lata omoni alati bien a beti ba forme bino mo ebika biso ba congolais to lela na biso mambo lata wana ekufe na ngote alati kitoko moi na moi voiture na soirée wana ba kuta na kei ale ba ke place mo be comme mambo senga mbongo aza na ngote o aza na mbongo te oh mais yo nenyo olati kitoko boye aza na mbongo te ya basi ya mibali pe balobi obiso to linga basa ba congolais te bana ba congolais te po balingi ko senga trop okutane ka 2 semaines 3 semaines sombelanga makeup sombelanga brésilien pesa ngambongo na sala manzaka basa na ngote siko yango toye ko encourager yango tozoloba plus ba para bo encourager bana bino bakene ba classe na bana na biso ya mibali to bondela bino ata boyoka ata papa mama te boyoka ata Anita Mavita show to beg bino parce que bana na biso ba obala bikolo for what reason raison ezaki balobi bino bana na biso ya mibali bokena na classe te ba préférer ba bala na Nigeria important azoke ni classe akuta na Nigérien akuta na Ghanéen akuta na bikolo mususu mona kaka bana na biso ba congolaise la plupart ba kena bikolo parce que bana na biso ba otangate bazopesa ba parents passer po bobosa na te bino boyebi anglais boloba anglais lokwa mai zo bana pompi mais ba mama na ba papa na bino ba tozo de sikoke lugele bokila Nigeria ya Nigeria ba soane ndenge ba komi ko solola ka depuis ba fanda ki hi mom hi dad how are you good esuki wana bozo komi si parent baba pona ni ko nyokola bango bala ni biso na Congo bebi ka ndenge za ka ambiance wana pona linga les autres ke les bozo lo ba bien mais siko bino boke bala bana bikolo bozo pesa ba parents na bino pasi pona ni ba fille ba congolaise bazo kima bino ba jeune garçon ba congolais bolingi classe te bolinga quick money quick money ezaka na suka nango ezaka kaka suka ka bongo mais soki otangi classe na yo eza futur na yo mona pe aussi si classe na yo okomozo osali musala na bientôt docteur avocat ba misala ezebele ba ingénieur omoni et puis yeba ke tango zui diplôme na yo mboka nyonso okeni okosala omona et puis omona peza communauté ezongi together bana na biso bakomo bana na biso souci na biso ezaki tozonga congolais tozonga to bana biso fo bala na biso parce que tozo perdre culture na biso en plus mutu ako gagner kana vite soki otangi nzamba pambola mutu ndenge belé et koza pour les cas nzela mo bobe bu okombe mutambo mais to bosa te ko tanga est très important pour qualification et be baraté okomba na ndako ata pendant 20 ata pendant 100 ans lobo décide anaina zonga musala okelo ko musala ba kozwayo na expérience na yo na qualification na zona oza na ngo osala na yo siko bana biso botika baje wana papa mama tozo beteli kambo siete na bana biso mo pe basana kati to oloba na bana biso malgré na ba comme ba ajointe mais tozo telemela yango ba mama ba papa to telema pona bana
biso balingi bazui mususu lobini oh me I'm just following my uncle. I like to be like my uncle. Uncle na ye azaki uncle andosa mo série za sera ba kob ne bandosa ba kob ba bimisa ba cash money quick money ba ko semba ba forme ozolukola nde olande na makambo nini Olande na makambo. Siko tala anko ala lelo suka West Green Road. Siko yopo suka na West Green Road. Olati ba bilamba. O na zole kisa air na West Green Road. You young, come on. Obota mina mboko. Why not go to education? Tanga class na yo e osala yo vie malamu. Ozala heureux na vie na yo to heureuse. Botanga bozala malamu pour la future na bino. Donc pour ça na biso ezala tipo to aider ka ko. Nga penesa la nga souci na mona ke mwana mo ya congolaise na ndenga babete baza bandeko na biso mais akebala Nigeria akebala yoko susu ngana yoka kanda yoke obi mundele tala baza bandeko na biso mais na sepela na nga ngote to be honest nga pela neza bwe na go pone na mwana ngate mais mwana nga lelo so elinga bikolo wana na ndenga mabete to pota na et puis to pusha bango biso pena bayebi bana nyonso to na famille biso bikolo soko ena bikolo no malaise moto oche ye moko okima Pobo pesa biso passe biso ko toza to débrouiller ko sona bango et parce que ba biso bana fa bana mususu mavita mema siko imagine to bali Nigeria okay na Congo alcomi lost to yo ke na Nigeria yes yo zolo ba anglais mais ba parents na yo siko o mona donc to sala makasi to zongisa communauté na to zongisa culture na biso please papa mama donc biso pena toza wana pona ko sunga bino kaka pona kosunga biso nyonso biso pe tozo learn na ndenge toyaka po ka ndenge nita lobi toyaka kaka na ba video kaka loyenge te tozwaka o eza na communauté tosololi na bana tosololi na ba parents ale tolobi ok toko aider na boye ba pe mususu bazo benga bazo senga bolobela boye bosala nano boye yango mona biso toyaka na ba video ya papa et puis bana ngope sorry na basakelo ko mwa suka vato kata please bala bibala mususu pe ba respecter ba parents na bango te et loko tozolo ba papa mama yes eza solo te bi ke bala mususu ba respecter ba parents na bango te mais to bossa te loko nyoso tozolo beza fondation fondation yango neza ntango yo bandeli mwana ntango aza mukie yango na zokola na yango ti mwana wana azwaki courage ya bosimba mama na nzoto obandaki na bo mwana ndenge nini obandaki na ndenge nini please ba parents to telema pona bana oyo poto eza bien mais eza pe mabe to bosse eloko te donc to lingaka to encourager mutu moko les vidéos na bisa bibali on est tongaki partout ezalaki pona ko encourager bana please ba parents bo forcer if il s'agit à ko forcer bana bo forcer bana na bino bazonga classe mais landela ka mwana na yo aya ko kwesa te bino nde ba parents bo kwesa po bana nde bazo vana biso to vana ba parents te bakuti biso bana ba vana biso bino ba parents mais bino ba parents bo vana bana te fo mwana ayo ke na ba parents na ye yango eloko tenga te bisa bino lelo to encourager bana biso to aider bango to get involved to travailler ensemble na bana na biso to aider pour l'éducation na bango po lobi na bango eza na maboko na biso lelo biso soki to lembi eza bango ne to ba aider biso donc eloko tenga to lobaka yango wana na ebite Claude soko za likambo baksa avant to subisa na biso ngapo na ngala sepeli penza donc to lobi les oza important moni oza important pour na bana na biso to continuer to limbate na ebite ezaka facilité mais quand on est lobby to travailler ensemble pour la bana na biso parce que to longa ba lobby l'union fait la force donc vous travailler together vous na pena ki bokeipe et simbi na mo déjà merci na bande ko nyonso balandi biso donc to pesi bino merci na linga na pesa merci na mutu moko penza ye penza pesinga donc ya encourager nga so kaka moni biso lobi te Anita Mavita Shoko continue lobi nzamba pambola biso papier sale na Paris donc merci penza merci ningo zo pesa biso ba encouragement anti Christine donc azala kaka wana koko ya bana koko ya jeune malgré bana nyonso babenga ye anti donc azara toujours wana mami Hollande maman moko boboto balobi veuve riche donc to lingi bino mingi ezalaki kaka biso bandeko na bino neto mesana Anita Mavita Claudia Kiaku
tolingi bino mingi mais bon continuer ko s'abonner et le biko le batte que to tika makamo ko s'abonner non bon continuer pour to ko sur reste au comité to na besoin to mata surtout ne likam to zo beta c'est likam ko partager bon partager ma vie to bon de la bino pardon donc anyway to komi na biso na suka to lingaki ka to pesa bino ba merci bozala bien nzamba lola pambola bino please moi eza makasi bomela trop ozana koko na kati ndako pardon bo aider bango ba mela trop bomela mai bomela ba whisky ebele te pona moi eza makasi omeli ba whisky ebele ko betisa mutu pona minito no hôpital to ko moi yamba sumwa bat moi ebele surtout ba koko bazokuya ko moto eza makasi soko zo mela trop to ekosala o mabe donc to komi na biso na suka donc to pesi ba merci ebele na ba director na manager na biso bato pena basala biso tozala moi bato basala biso tozala makambo to lo ba ya ko work together ba mo ba wotara donc baza toza na idéologie moko to tambola idéologie moko avec mon brossomi à cause pour la boss donc to linga ba on mingi parce que ba on basala biso ba on to ba te ko ke ne bozo misa oui que so to lingi to ba isa eloro moko mais to lo ba ki bana na biso bazo bala ba nigérien exemple lelo moi na biso soki abali nigérien au moins ba nigérien baza bongo ba bomba culture na bango baza trop bokoko au moins baza trop bokoko ba lingi culture na bango ba bongisa ngo te moi biso ba congolais toza un peu différent mais bango baza pena na mot prière mot chrétien christianisme penza et sala biso bango sko ba na ngote bango mingi baza na trop bokoko et puis qui musulman na bango donc bango balandaka penza culture na bango au mwana na biso bali Nigeria ke kuna basepeli na ete au mwana ba balela na bango ye mwasi mususu bien ko sepela kate soki olandeli couture na bango te ndenge bango balingi yozo saela ngote o enda baluka babale mwasi na bango moko omoni en plus pe bango basakana te oboti basi fo bota mobile fo bota mobile yoke kuna nzamba pambolo basi ozala mwana mobile te ba okende ko balele mwasi ya ekolo na bango bota bana mibali kwa bota bana mibali moni kwa bota la mwana mobali de moment tozoloba ke c'est mieux to forcer bana biso batanga ba classe ba bala na biso ba congolais et koza facile pour na biso to solola ndesi biso mo ke o swana na semeki na yo bo sola bo seka mais na bango na bana jeza la bongo te ezapeke ndeti bato misusu bazalaka ser moko abetelanga lisolo alobi ye mwana na ya mobali to mwana ya mwasi mwana na bokilo na ye akomonzeloka master na ye aloba na ye ndenge nyonso alingi ye mosusu basala baje ye mosusu taobetisa ye boye baoseka ye moko aloba banonsense aokipango te mais na banaje eza bongo te bango respect omona bango nde bazate so akutano aopesa hai anti biso toza système wana pa na bango ti ata moto aza noko na to benga anko o benge anti tozongo pa na bango est-ce que biso na Congo tozala bongo jamais biso to ba yaya yango tozo betela ka c'était please to pesa bana biso chance te babima bakende kuna c'est mieux to pota na biso na lingala na biso nde to mesana ke bakende na ki bakota langue wana esala buzoba de l'autre ngato do bakaya culture na bango eza nango bien parce que eza bokoko eza makambo bango balingaka mais eza difficile pour na bana na biso bana biso ba kokango te yes baza na Europe ba mona ngo facile mais maman bokilo soki le loi yeta na ndako akoya peza ko s'imposer semeki ako se poser donc moi na ozana eloko ko do baté il faut à obéir na ba coutume na bango nyonso wana kolata na bango mususu akoyebiso lata neti na bango omona te ba mariage na bango ebele omona mwana biso kongola ke kolata neti nigérien moi parce que abali nigérien mais so to bali na biso mona to lataka na biso ndenge to lingi omona to lo bate baza batu mabe baza batu malamu mais ça kapoto ça différent language ya wale ko esala biso ya ngwana omoni na culture na bango na biso ekokanité ya omo lo to zo po ya nde bana na biso bakene nzela wana donc lo to ngata lo baka ya ngwana